Congo, Congo ndemboka. Merci Bandeko Balandi ya Eco Dynamique Télévision, Boza Ebele, Bozolanda Bisso à partir ya Bruxelles. Merci Nabino. Boye bola mona émission Nabino Mokoma lelo Congo ya nani. Boye bi Congo ezali mboka moko munene oyo ba Congolais bazali kolikia ko espérer que lobby ekoki kozala lokola paradis. Yango totunaka toujours na émission oyo Congo eza ya nani. Boyebi ba actualité ndenge nini ezali ko frapper affaire ya Ben Chimanga oyo bazali ko accuser UDPS que yende azali auteur ya ba attaque ya ville province ya Kinshasa. Président ya CNSA Auti Kobima na El Kasavubu batu ya elle limité balobi nini boyebi remaniement outi ko salama na la police ba nomination ebimi tozui nouveau patron na kati ya la police nationale congolaise ya Congo Mobimba pe ya Kinshasa pona yango to kosoda elongo na bino pendant ba minutes ebele elongo na mwana mboka oyo azali na loboko ya mwasi na pesi mbote ndeko mbote François Kulakula bande ko bazolanda na Eco Dynamique Télévision ko se présenter ba oba yebio tenga na yebio mais ba oba yebio te ba yeba sokozana matondo mingi ndeko et puis na senga pe mba moko excuse na bango parce que la fois passée au benga kinga azoki contre-temps lelo Nzamba Sungi na eu opportunité ya pouvoir répondre à l'invitation na yo nga nazali congolais et nazo vivre na République démocratique du Congo très patriote et puis naza mopanzi sango na ba média en ligne nazalaki coordonnateur ya Voice of Congo oezali média moko en ligne oyo ba congolais belé ba ebi Saint Thomas avec concept oyo toya nango lelo au-delà ya ba rumeur donc comme on soko monité kondimate et lelo Saint Thomas azali sur place na RDC na Kinshasa nazali journaliste na Canal Congo Télévision, CCTV Ralik. Et en plus de cela... Vous avez juste na Voice of Congo. Bon, Voice of Congo, Tokabwanaki, de l'eau nazali na Congo Vision, chaîne bisopé à YouTube, donc Congo Vision TV. Et pas y avoir toujours, tout ça dans ma responsabilité. Il y a Kokamba toujours, bon mon message. Le plus important, c'est ça, le plus important, c'est oyo eza kolekela congolais nyonso oyo ayebi ke bakunda mutolo na ye awa to ya bakoko na ye wana nde biso aza ko intéresser biso oyo azali en même temps na souci ya mboka de temps en temps par rapport à makambo eza koleka pala pourquoi tu veux répondre na Saint Thomas to lancé déjà première question Maman Marthe na télévision il y a TV5 a lancé appel patriotique na ba chef africain nyonso na ba femme, la première dame, il y a Afrique Mobimba, pour l'enterrement, il y a Moutamoto et Tshisekedi, pour le blocage de la pouvoir à Kinshasa. Est-ce que Congo est comme la majorité ou bien il y a l'opposition et le peuple Ndeko François Kulakula, moni question à propos de Maman Marthe, c'est question moko. Pour nangai et tout ça n'a pas passé dans mon thème. On a évité sur la Congolais belé. Au bazolanda biso Maman Marthe, Azali Maman moko courageuse. On a bato belé au baye barapelate. Au bout Maman Marthe, ba Congolais belé baye bien té. Pour baye bien baye frère été mais on a la lobaka ce que ça na basi na Congo. Moi si le rôle là où on a na évité monter m'emmener na ndé wana. Mais les maman a souffrir tant mobile est vivant et les lois ont continué à souffrir pendant que mobile est accoufi. Nous depuis février les lois bakunda mobile a été. Mais et donc comme singai
sortie médiatique pour s'adresser à la première dame il y a Afrique au moment où Afrique sur 80% bah dirigeants africains baza ba dictateur donc baza ba tout monde ba yoke la même pas basina ba donc na mona qui appelle là au salon na ba première dame en tout cas pour na mona qui on côté alors ceux qui maman Martha quoi solo la bien fallait ça l'appel là vraiment na bateau tango ezalaka mobile na ko kita kishasa te de son vivant et que bateau na ba pesi ordre na régime que botika mobile na kita ne mona qui dit le 27 wana soko bateau wana ne soko toucher ba mona moyebema mobile ne bazali oyebi mais régime et le bi eza bangote eza effectivement ça peut régime te ngala zo ebiso ke eza na bato oyo soki batuse Kabila cédé bazalaka oyo monaki bayebisi Kabila ke François Hollande na 2012 temps oya kokutana na Tshisekedi Kabila moya boye ezaki bayebisi Joseph Kabila ke Tshisekedi azozonga Kisasa le 27 lisasi ebeta te bousculade ezala te eloko te Kabila tosa Tshisekedi akita kutu soki ozalaka te nga nazalaka na tarmac nga na Saint-Thomas commandant la police à l'époque c'était général Kanyama. Avant batba que l'aéroport média nyonso monde bayebi nga na lobaka ba fait o soko ke ko vérifier au moni yango. Ba lobaki kaka 15 personnes na tarmac. Souvenez-vous, c'était ça la loi. Oui oui, on était là avec vous. Mais la tarmac Saint-Thomas donc il y a un lobby qui pour la si c'est le solo tout le solo maman Marthe n'a vu vraiment que maman Marthe il fallait se dépasser. Et ça peut-être une réaction émotionnelle, nous comprenons maman Langawana, mais ayebi bateau wapi il faut toucher réellement. Et ça la première dame il y a RDCT et pardon il y a Afrique et ça plutôt ba dirigeant il y a monde au babé ngarabango ba décider au ba ko isela ba Kabila ba Kagame oui au monde qui guerre il y a M23 bateau na mutu ba ko isela ba sibina Kagame allez zonga sim na reçu azongi c'est Tomazela Mende à répondre na maman Marthe qui a dit que pour Tshisekedi corps na ezonga na kati ya Kinshasa bo ba enterrer eza question à demander tout congolais ou aza libanda mboka soka kufu et que ba niba enterrer na kati ya mboka ne ba senga autorisation te au monité que le gouvernement congolais bazan a problème té problème peut-être ils en a UDPS ou peut-être ti le loba européen ça programme té parce que bana mende à lobby ti le loba européen c'est même programme té que non korebima to pesi date boy ko ya mutamuto tchenti segede ko koma dans Kinshasa François kula zo solo na Saint-Thomas dans la maîtrise à masolo belé mboka na ro solo la bon côté et puis na ko attribuer jamais na UDPS parti politique moko boy oyo tilelo et ça na état d'esprit à peuple congolais parce que faut y que ba membre ya IDPS bazalaka ba fidèle que peuple congolais ndazalaka fidèle envers IDPS et la plupart ba membre ya IDPS ba vendre la pour trahir IDPS des rôles ba ba jouer mais peuple congolais ndazo IDPS lokola faire de lance na ye pour na sortie ya lobby ko na mboka ya maintenant IDPS azana pouvoir attamu kete ya ko interférer na makambo ya koya nzoto ya Tshisekedi gouvernement congolais également et zalinde oni Congo ndenge bosomo na mobo na éviter ceux qui tous les congolais na éviter comment va tout bazo raisonner biso to ça différent na ba pays nyos tout ya monde mon frère ça fait depuis 1999 tozalina Monique Monisco bazalia mboko yo eza dirigé na deux personnes côté moko bozana dirigeant moko international représentant spécial ya secrétaire général ya Nations Unies azalia a dirigeant na Congo a dirigeant na armée mobimana ba personne civile oya bazo exercer ka na Congo ça dire que bango bazaka na part ya responsabilité OK bango bazo koso babi Tshisekedi te babi combat Tshisekedi te c'est pourquoi na solo bano ke likambu ya Tshisekedi aza tellement mythe aza tellement phénomène aza au-delà même ya ba Mandela pour battre mon sous-temps avec Saint-Thomas le bibon avec tala ouais ça va fanatique te oiseau adorer tété na bige musala no vandelande yango wala mais en réalité c'est faux parce que Mandela sala litimoko iniki kaka ya likambu ya poso moyindo na poso pembe baba na kovanda sika moko mais Tshisekedi d'alité pour l'état des droits et ce comme mutu toi tellement Tshisekedi dans l'état des droits te ya na mboko et comment également les ngwandistes batangwanda bangonyo se fait balinga Tshisekedi te parce que bango bazolo bake bazolité pour la résistance occupation za makasi na kata Congo te kotu na kanga masolang banda te soko ya minga ezala mbala suka mon frère mais c'est banda za péré
Péré. Je peux encore féliciter Félix Tshisekedi de Bafayoul parce qu'il affronte le régime en face de la guitare. Ils sont mon angle. À ça coûte la bambo, ils ont le droit de l'homme. Ils ont respecté. Non, il y a Interpol les autres. Non. Aza tellement grand, tellement moulé. Banda moulé était, banda dimi boy. Mundu qui ne betara la Facebook. Au sommet de moment mouton à moki. Au sommet, yo solo ka biro banda na kata de somona. Banda atika ko sabat masolo occupation parce que mutako tsa occupation na Congo ezala banda bato baso na film à Mobutu roi d'Isaïe. Ou technique ba tout so babo sali boy ndengeni. Qui négocier Nana sala connaissance ya Museveni na Mobutu c'est honoré Banda non. Qui a banani bazala qui diriger ba service à sécurité à l'époque pour que ba Rwanda ba kota na Congo ko banda régime a biarima na Mobimba et puis ba tout ko négocier d'abord jusqu'à ce que ba kota a. Oye ba kali solo ya assassinat vieux ya biarima na ancien président ya Burundi. Cyprien Traemira na été son azo prononcer ba komba wa ba Rwanda tonda pe ba era to lembi déjà na ba Burundi. Donc ba utaka visite na groupe ya ba tuti o ya ba Kagame na bango tu ba les deux émissaires le deux ka ba ka komona Mobutu na Badolit. C'est Mobutu après avoir ko yamba ba o ya ba tuti wana mbanda à côté toujours. Na kata ba négociation ne sona mbanda zalaka. Excusez mon frère, Zala tranquille, au moins il comme sous. Bayebi que ba Congolais baza pena ba 2 minutes au clôturer si je un peu de côté. Voilà, la ligne na aider ba Congolais nyo soboy. Banda lelo boy belo komoko. Mutu lokola honorer Mbanda soki bozota la ye bien azali allié principal ya régime ya Kinshasa. Dire que ezali ba occupant soki aza allié à Joseph Kabila te na PC deux personnes à ça la vidéo na bango attaquer bango ezali mokolo en pombo na kengo wadon ba dirigeant na Kabila ba travailler na ye ba travailler pe na ye il n'a jamais ça là nos vidéos na tcheba congolais tout na défi ba contredire nga na lobby soki réellement toza occupé na mona honorer Mbanda avec ba adepte ne nyoso ya pariko ba ça là nos vidéos réellement ba attaquer nani kengo wadon na mokolo pombo ba tika ça la vidéo wana te. Mais ce qu'on moni ba congolais, il y a quelqu'un qui m'a soufflé. Dans un petit aussi ça. Ils ont mutumoro a soufflé ngai na ba eko alobi ke ba mobutiste nyoso bazana Kinshasa na régime kabiliste na ba mobutiste nyoso ba kima o bazana poto ba solo la. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais na zolo bana o sozo ba mongalo bana yo. Na lobi na ke mutu lokola honorer Mbanda. Azali allié principal il y a régime il y a Kinshasa. Et en dehors il y a honoré Mbanda. Tout Congolais oyo monaka discours na ye aza ko s'attaquer na opposition, c'est ça pour pouvoir. Tayo, o bezo ko ba mona lo baté. Opposition bazo diriger le côté. Ce qu'on s'attaquer na ba pour nani. Yebisana. Merci Saint-Thomas Bandeko Balandi toza awa na plateau ya Eco Dynamique Télévision. Et longo na Saint-Thomas na émission na bino Congo ya nani tozo solo la masolo ya actualité tozo ngepa na yo cette fois-ci la police nationale bazui ba kondi ya sika Saint-Thomas Congo siko ekoza la protéger na lolenge ya kanyama te na lolenge ya bisengema te mais na lolenge ya amour assez amour na lolenge ya la police bien sécurisée à travailler en collaboration avec la population. Que pensez-vous par rapport à ça? Bon, on est d'après, au bout du temps, on a la télé 50, on a fait attention à comprendre, retomber tous en RTNC. La police, la police, parce que à moins que là, ça la sauve, on a bien. On a la police, les alliés, outil, objectif, c'est de sécuriser population na biloko na bango. D'après ngai na monde entier nene beli musala la police en wana. Mais ça na RDC na RDC la police c'est un rapport à sécuriser population na biloko na ngote. Na RDC la police c'est pour surveiller régime ekoyate. Rôle la police c'est na RDC et jouer na RDC en wana. Batu oyo bazana ba thèse na bango ebele bazana maïla bango ebele ba yela ba contradiction na za kozela bango à cœur ouvert. Maintenant, pour répondre à ta question à propos du changement de Bakondi, mon frère, il y a un
cause la aveugle té bato batala biso baza ba congolais na ende ko éveiller bango sous davantage bandeko bomona ba français ba mimisela biso adage moko balobaka il y a pas de mauvaises troupes il y a que de mauvais chefs depuis 2001 tilelo muto président de la République Joseph Kabila. Ce qui veut dire que tant qu'il a changé, a changé 15 millions de personnes à ma poste et tout, il y a celui qui va changer dans le côté. Parce que c'est lui le problème. Je retiens encore, à moins que Nazala Moutoyo, na mémoire courte, nous avons des Congolais. Heureusement pour moi, nous avons 3 aérois qui sont Congolais. Parce que les aérois, Tobo Sanagano quitté. Mais nous avons des Congolais, Babo Sanagano qui souvenez-vous avec le patriarche Guizé Antoine. Lors il y a investiture, c'était dans le palais du peuple à Lobby. Mbisa bandela kakopola na lopela ete na mutu. Alors yon lelo bana web sanga ke ba changer bisengima ne ba changer kanyama. Mais la police na biso na armée na biso bango moko d'abord dans l'ensemble. Baninga ka to sa constitution moko te bango ba to sa kaka ordre. Qu'est-ce qui va changer maintenant? Parce que soldats na policiers ba boy ko to sa constitution bango ba préférer ba to sa ordre. Ah bon? Alors, au lobby, bon, évitez, pour ton information, d'abord, on a s'attaqué dans une manifestation. Ils ont interdit. Mais ils ont la constitution, ils ont garanti la constitution. Il y a des lois. Mais ordre a interdit une manifestation et où il individu à sa gouverneur. Est-ce qu'ils ont pour la sécurité, il y a vu la Kinshasa, pour la sécurité, il y a des Congolais. Kobo, ça a été bateau, peut bazo marcher, bazo a droit à la sécurité. Pour la sécuriser, vu la Kinshasa, on dit que vu la Kinshasa, il y a une insécurité. Non, cette fois-ci, il va marcher. Est-ce que ça m'a dit François Koula Koula. Ozolo ba ke bateau baza marcher, baza na ba droit et que bateau baza marcher pété, baza na ba droit. Est-ce que nga na boyango? Alors, nana peso exemple typique et où tu collera pas plus tard que hier. Comme on a Saint Thomas Bandorobota, on a une arabologue, sur au monité qu'on dimaté. Tu fais des démarches différemment. Le chat aux soutenir, tu vas aller marcher librement. Police, quand on va inquiéter, bangoté. Mais le chat, tu es surtout le chat. Original. Aux aoukula. On nous voit Sangani. On ne peut pas dire que le chat est marché. C'est parce que d'abord, Bakino Baba ignore. Baby Loucha, baby définition à Loucha. Parce que ceux qui n'ont vraiment définition à Loucha. On n'a même pas tolérer baby c'est que Loucha soutenir parce que Loucha est un moment comme on lutte pour les changements. Ça veut dire que tu vas créer qui Loucha. Objectif dans le régime n'a pas tout va diriger à base à la tête. Après on a battu mon balai pour l'autre Loucha ou soutenir Tiba. C'est quoi le changement de Bolo Kezani? C'est parce que baby Bakinois. Les Congolais, la plupart des cas, même les intellectuels, ils sont ignorants. Ils ont fait un peu de décortiquer, donc, awa, n'a pas ça exemple, bande de Congolais, ils la diaspora, peut-être ils ont la télévision locale à Molière. Tous les magazines, qui ne m'a pas tout balanda. Si on a qui ne m'a pas la plupart des cas, biso na katsa ndako na biso atala babuki penanda ko babuki penanda ko parti à mire ba côté biso bato bazoki bato bakufi ba violer ba kei to bengi la police sous cette zanga pemene awa ba ina bango te oyo kaka ngote sikoyo soko zui banderole na moi hotel mi ka lobi bon Kabila dégage minduki ko bimela yo ndoko comprendre que nzoka biso bato balata katenira minduki bango bazande pona régime ko ya te. Mais ça pour la sécuriser la population. Imaginez-vous, les agents aux Aranakines, na boutou tant aux oya ba 22h dans Nzela na couloir. Tant au moment la police les bosso na oya les sous. O deviarate. Lobat. O deviarate. Bon on va gagner. Mais ce qu'on dit ba civil ba oya les bosso na yo. Oya avec courage mais so baba koulou na ba salon mabe moment na ko banga. Merci Saint Thomas. C'est pour te dire que ici la police n'est pas pour sécuriser la population elle est bien. Ici la police et l'armée sont là pour protéger les régimes. Et quoi y a té? Il y a un moment où il y a la constitution. Les policiers, les militaires, la constitution, la démocratie, l'indépendance, la démocratie, ils vont bien voter. Ils vont bien ordre. Ils vont bien exécuter. Bon, ils vont abomi. Les restes, ils sont alliés. Merci, c'est tout. Nani Kambo, ils vont bien la loi. Que loi et lobby, bon, alors, vous voulez nous amener où? Donc, nous avons des pieds sur terre. Nous avons Congolais. Nous avons réfléchir librement. Merci. À la prochaine tour, ça débattre moko kozala abo ko débattre na ye. Bande ko balanti bozolanda biso toujours na Eco Dynamique Télévision chaîne ozo sala elengi toujours mafuta.
pour na bato baza toujours derrière ba caméra pe bazo simba pour te bomona ba bilili ya boye za la raté tozali awa na émission na bina mokoma lolo Congo ya nani tozali ko décortiquer longo na ndeko oyo bobengi na kombo ya Saint Thomas sokomonité kondimate Saint Thomas lelo accord il y a le 31 décembre eza bel et bien respecté président SNSA Autiko Bima na kombo ya Olengankoi Joseph oyo a kosimba masolo ya SNSA pour être maponami et les kamalam analyse na ezanini par rapport à la nomination ya Olengankoi. Bon mon émission ça va journaliste ceux qui tozo solo là bato bazotala biso bana besoin de vérité la réalité. Tous aura mis à ser la majorité de tout la bato ça fait réel. Encore on besoin betali solo président SNSA peut besoin betali solo. François Poula accord il y a 31 décembre des deux partis bakaboli pouvoir. Majorité basui ba institution ba on sera en place. Rassemblement basui primature na SNSA. Tina accord comment mabongo. Pour la première fois bana na botama. Ba pesi motu 98%. Ba tu va pesa que 98% ba legi sur la TV ba a échoué. 98% banane basango. Basango balobi na biso ke musala to sali 98%. Etikali 2%. Ya on toke pesa chef de l'État. Donc, chef de l'État a échoué na 2% na ye. Famille et chef de l'État, bah si ba moni que chef de l'État a échoué, bah on sort na TV balobi ke ba 98% ba échoué. Donc, François Ngai naza journaliste, naza analyste politique, naza politicien te pona flatter bato. Pour les gens qui ont été en pour vivre, par rapport à Mboka, maîtriser. Allez-y. J'ai eu le temps à retard à accord. Oh, tu as une application, ils ont accordé. Oh, tu as une application, ils ont décès à majorité présidentielle. Banda, Yoza, on a eu ça, Maramna, le Baba, on a mis. Bruno Chibala a nommé Premier ministre, présenté dans le monde entier que Aza, il y a IDPS. Quelques jours, médias du monde entier, l'autorité à IDPS a séquestré la carte permanence dans la police. Dans le secrétaire général, la carte. Bruno Chibala consola. Donc, tout ça, un problème particulier dans le Bouranabiso. Accord, il y a Saint-Sylvestre. Les alliés accord Moro Kitoko, merci na bateau ba négocier qui yango, surtout na bateau ba signer qui yango parce que le peuple congolais cadeau Moro unique à son genre. Na nous besoin cadeau ya boyete. Maintenant banane ba lingité to appliquer accord ya Saint-Sylvestre, les alliés Joseph Kabila té. Les alliés pe gouvernement na été, mais les alliés ba soldats na ba policiers. Ah bon? Oui. Balingi. Mais bon bazan en politique. Sauf il y a RDC bazara politiqueité. Ba soda na ba policier à RDC balingaka développement ya RDC té. Balingaka bolamu ya ba congolais té. Bango balingika ka bolamu ya régime où ils ko diriger. Ata baza ko futa bango na to ya nonande. Ata bana na bango baza ko souffrir. Mais bango baza ko sala effort kaka régime ezala. Soko bino réclamer pour un accord est appliqué qui comme tombé dans masasi eza policier to soldat surtout ba peine kutu ba bosana ke bazaki ba police militaire vraiment okangande ba civil les ara la RDC ya on a lobby na ondeko soko moni accord ya Saint-Sylvestre eza appliqué te base na ezali armée na la police. Pourquoi naza ko yebisa onde wana na ba pays démocratique armée na la police bazaka l'interférence na ma politique te. Bato bayebi bokene na ba Google botala nazo pesa bino exemple na ngai soki beaucoup que ça vérité boye ko soka ba Saint Thomas ko saki poka na lobaka ba mo bozo mona na misu na tini bino na Afrique du Sud président Thabo Mbeki asali mandat moko ba voter deuxième mandat silisa yango te azui problème na justice ba tie mupandi armée na la police Afrique du Sud etikeli ko interférer te okinga awe pa la bino oyoki na tongo omuto alobi na okay Azali ministre de la justice abi makamsem na évasion ezali monacé. Lobi na ngo moni ministre porte-parole il y a gouvernement les gars lobi oui, eza monacé. Et de l'autre côté ça va kamuna ça. Après plusieurs jours, moni porte-parole il y a la police. A les gars lobi teza sous monacé mité
kutu na yemo comme on a sema leki na ba vidéo ko faire ezangai kutu na kotake bino le 7 août mon porte-parole ya la police avec habité ça sous mon ancien a présenté mutu moko mukika netinga Saint Thomas bono moni beno yo chimanga yeyo hôtel to yo la Congo yo ba regretter na IDP ça mutaka muna sabudi vous n'avez pas encore répondu à ma question. Profil ya Olengankoi à la tête de la CN100 et bongi na ye ou bien bongi na été a coexister fonction ou bien coexister François Kula ngai na respectera batu tout mais na respectera médiocrité té Olengankoi za président ya CN100 attendez na lo baba tala ngabe ngai na boy kaza président CN100 mais yazo réclamer za président CN100 nani a tchai président Kabila disons Obemina qu'on a Léon Kengwa Dondo. C'est l'actualité Saint-Thomas. Ça c'est pas l'actualité, ça c'est les mensonges. C'est l'actualité. Bah il y a Congolais belé baba ignorant batanga ba côté on ba manipuler bango ndengwana. Yo place yo monagina yo tanga koro. Encore so tanga place ni babi ke Obemina kuna Kengwa Dondo fo bacha olenga ko président Saint-Thomas. Na qualité ni bango. Est-ce que le rassemblement est limité? Il y a majorité qui va changer le président de la République ou bien on va imposer le président de la République. Accord le lobby que la majorité va être dans l'institution en place d'un président de la Bango. 500 na primature et où tu as un rassemblement, on va mettre le choix. Mon frère, Bako Sabato, Bako Saka, Ngaï Naza, journaliste d'investigation, et puis Congolais patriote, je maîtrise bien ce que j'ai dit. Souvenez-vous, l'accord, il y a Saint-City, accord global inclusif. Bakabola qui va composant, chaque composant a une choix d'ailleurs va déléguer d'ailleurs. RCD Go métier Roubert, les acquis choix Kabila MST Bemba vice-président, les acquis choix Kabila. Mais pourquoi ceux qui ont commis ce tour il y a rassemblement, il faut majorité au Bemina Guna qui on est bâti président Sensa. Et comment mawa? Ngai na lobi boy ceux qui prochainement va nakobenga nga tuna kanga ba fait réel ou eza makambo solo so eza mise en scène ya bato majorité pour tout ça la théâtre wapi accord ya kojo ba mutu ba komisa ka makasi merci mesdames et messieurs tozo pour ça na malembe pour na kochiter na émission ya makomalo bon sentir Saint Thomas dans la bibliothèque à Koloba émission baby télévision za toujours ngonga tozo pour ça mamke Saint Thomas na zonge pa inayo le lot opposition, majorité, société civile sous pression, il y a communauté internationale, je cite ONI, OIF, Union africaine, bazo senga na ba composante wana nyoso, bazo na Senko pour ba signer arrangement particulier, ba respecter accord. Est-ce que c'est possible bazo na isuskuna? Yoza okura pression. Oza au courant pression on a donné François parce que ceux qui ont au courant pression il fallait pas tout n'anga olenga ko. C'est pas signer sur arrangement particulier parce que yo tout n'anga ma olenga ko yi abimi président Sensa parce que olenga ko pas président Sensa d'abord ba signer qui arrangement particulier. Et parmi bato rassemblement oyo majorité présentateur ceux qui ba signer arrangement particulier ça olenga ko ina bisanga bonga. Bon le lorsque aux autres n'anga sous question de pression mais parce que ça la partie prenante moko oyo peut-être ba boycota qui ko signer arrangement particulier kuna alors pour ba mettre bango nyonso na table moko ba lobi ke bazonga na Senko parce que Senko ndaza habilité ya ko signer arrangement particulier wana nde ba lobi bazonga sous pression ya à moi que ne tous sur le retour dans tous se contredire mais ngana za juste ngana mamna loba donc encore une fois les bêtises et puis ko sakana na ba congolais surtout na ba organisme wana nyo sotangi wana soit déjà ceux qui ba oni OIF sogi nini ah vous refusez même bango ba oni na ba ni ba kota makamba ba komanda ça banane ce sont des affairistes donc on peut ce exemple que c'est depuis on en est on y a zalaka na mboko azalaka et puis nani a révélé ba congolais le comme on chaque fois surtout toujours sur le tout tourner tout autour ya ba po et pourtant réalité ça que président Kabila azalaka produit ya ba congolais ta produit ya communauté internationale. Tant qu'on soit pouvoir en 2001, ils ont qui choix à Congolais, et qui communauté des hommes derrière là. Et passe donc, hier président Kabila n'a pas organisé tout autant que on est bas ça là complot pour nous rendre le peuple congolais dans la misère autosomona oyo. Et commandant na bango suprême, oaza ko sala makamwana nyonso c'est l'armée la police mito sunga bango. Parce que moni ngana na tia batu na défi.
tous les exemples facile. S'il y a les gens, ils ont un terre à terre, tout ça, on se rabeta sous simplement maman. Oui, ça président Kabila soit président Nabiso à Congolais. À ça, là, autour de la RDC, à Tambouli, la province, nous sommes sortis à la capitale sans soda. Soit à la Kim, à Oyate, à Barré. Soit toujours le même exercice, tout le monde, à ta Félix, à Rosala et à Oyane. C'est pour te dire que, toi, nous avons toujours force, na degré tout ça, c'est par rapport à tout le monde qui peut faire pouvoir. Le pouvoir de ils ont la population, ils ont été. Au moins, ils ont OIF, au moins, ils ont mais bien m'appelle la balade la tienne, ils ont OIF. La population, c'est pour te dire que Batou, Baza a un problème là-bas, mais Batou a besoin de problème là-bas. Nous avons un problème ici, où il y a une piste de solution. Comment tu as un problème, complètement d'abord, détruire d'abord sur le plan éducationnel et sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et dans le domaine nous tout va affaiblir biso. Pas piste de solution en quelques minutes. Oui, il y a une piste de solution, mais ça tu m'y balète, il y a un banat. Ngai potozwa développement maramnyo somalam solution na biso zaka kana armée na la police puisque pour Congo développer Congolais comme anaki ba na vendre bien il faut armée na la police ba que d'abord armée musala na ngo kokengela mboka police ayeba ke musala ko kokengela batuna biloko na bango balongola na mutu na bango ke bango baza pona kokengela régime parce que régime ko longa bango ba otika. Au moins, il a un exemple de simple, peut-être comprendre moi ma bé. Le président Obama Sisi demande aux États-Unis. Il y a un soldat et un policier. Donald Trump a travaillé dans le pays. Puisque Bazalaki a Obama été président. Et pas la mission attention les gens dans soldat Kabila, policier Kabila. Il y a un na robert téléphone moko na viva ki yango ezaki parmi ba ville morte ba carte jaune ezaki na Mombele omoni na Mombele na entrée ya 12e rue na Carrefour wana donc ezaki ville morte bato batelemi kandi batelemi bamoni du coup dès ba policiers soya armés jusqu'au dana minduki y compris ya ba peine baya wana ba telema babandi ko landa ta hotel maki no ba landi otina ba na babala bala ba koti bato bakimi kimi tina banda après ba kangi ba musu ba kepena ba musu ba kei. Au bout de 5 minutes, des chars de combat ont monisco Zoya. Et ils sont parqués à la même place. Mais dans mon amour, on a venu expliquer tout. L'image journée na pesa ngo foi sauf qu'on wacha yango o se ko lembi. Donc population est bimi, ba ko yati ko entourer ba chars de combat na bara babali ko matati na ba chars de combat monisco. Donc cela veut dire quoi? Ba ngo population ba yebi ba soda o ya biso soit déjà bazaka ya biso ba ya pona ko bangisa kande biso. Si comme on est babang c'est ça et ça le contraire il y a monde dans la réalité. Voilà pourquoi mon frère gardez nos souffle n'a révélé pas bilo rebelle. So ndegoza libanda ya la kin observer relation entre policier na kinois. Oko sekolembi. Kinois benga policier kundi. Siko yebisa nga l'accent. Mon konti ka site. Bo yebite ke kundi l'accent moko. Allez-y. On est notre na tu éviter. Siko policier yé il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait mutu na biloko ne amona mutu déjà la face abenge mo compte ba ko ba ke mutu fo na monele du coup abani ko monele o moni kino de ke police so abimele kaka na no ebele ko ba yeli ete maman to bakaka mo konti pardon to solo mbala mo biloko nyoso za poche abane ne ko pesa la paix a tellement gagné du temps à tel point que bato bazaki censé ko sécuriser tellement ba obangisa biso to ma obanga ba to ma mona bango neti banzambe d'où pays na biso eza en otage ya ba policier na ba soldat. Makamuna lo bomo na ngone légèreté mais so bani ko tala ngona ba fende wana vendre chaque jour ba obi ke sento magina reto ngana lo baka makambu ba to ba komona ngana yiko ya théâtre te ko flatter mutu te pe na na tawana te mais na poto de solution ya mboka na biso erreur utaki na bato ba pesaki bato a majorité ba conduire ba animer transition +4 parce que l'accord global inclusif ezaki prévu ba créer armée républicaine oti lelo batikali ko sala ngote o ezali awa ezali ngo armée moko ebomaka ba régime
Il y a régime. On m'a dit que Mamadou Nani Mbunza Mabena Babaoumatu. C'est-à-dire que Nakati Armée a soki ba moni trop patriote. Faut pas barrer au carré. Soit faut pas miter, soit faut pas l'ongolo. Et si soit me barrer ba tout tuane belé. Papa yebo ozu problème. Oui ba PDG mo ya RTNC alongoti lelo. Oh moi sona joueur intérim. Oui bi Colomone. Oui bi poni ba longola e. Ah, pour bango na bango période 23 ba bossa na ba to majorité ba gele kana RTC ba bio ba bari ba tout ba longola na nuye a perdre boulot kuneza ka intouchable. Alors comme ba va dominer l'histoire ba continuer armée na biso ba interférer partout nous sommes exposés toke wa. Merci Saint Thomas. Parole ya Souka pour les téléspectateurs sur Eco Dynamique Télévision bazota la osiko ba CP nayo na ba ope ba CP la rencontre na ba d'une émission ba CP la no sur makasi. Parole ya Souka na question na retour nayo au répondre pour petite dernière parole nayo Saint Thomas au kanisi penza po nayo au kanisi penza ni Congo ndenge tozo bunda boy Congo eza ba congolais Congo eza ya ba imboka soki congolais abimi na balabala Joseph Kabila koke ou bien Joseph Kabila ninga zawana a rotika pouvoir na kibo pétenir chaque. Merci François pour la question là mais moni ngala yesa ba makamuna mona ki ngala lo ba makamwe oza ba itopité Congolais ça bien la balabala le 19 septembre là ozaki avec omona ba congolais na balabala tout le monde Joseph Kabila longwa na auto le bano que Joseph Kabila a produit la communauté internationale côté na ba YouTube okuta ba vidéo mindele ba belge ba so ba député ba lobike Maramuto Zakana RDC Zakabiso, Joseph Nani Mouze Kabila, Joseph Kabila Zakabiso, il y a Batozan et l'autre. Non, non, on vidéo en été. Bana poto wana na bien. Ba belge ba loba. Au monde na Congo le Congo na kamozani. Bisongo wa Congolais toi tellement ba naïf. O ba na poto soko taliban. Ole ba bundela mboka. Ba yeba ke dénominateur commun na biso zali pouvoir uno ba pota na bango ba bandiste bali ba tigediste bali ba bembiste bali ba muso ba mi benga soki ba netre ba muso ba mwana sel soki ndengini. Donc ba sala mwana sel ba komina bat na poto. Na fumutoto kutazora bat ba boye bango ba se trompa ki. Donc problème ezali de biso ba congolais to ba ba réaction émotionnelle sensationnelle de bloko to linga. Sikoyo ba essentiel to tikakanga. Vraiment, on a tout ça essentiel. Alors, bande koana, ba mindele ba expliquer que makamutu biso ba belge to freiner même démocratie na RDC. Mon roman n'a jamais roga ba congolais ba il y a des problèmes s'attaquer na ministre belge mon côté député mon mindele était et pourtant makamutu ça na Congo ba to baza la base ça mindele na parce que général na bango ya ba belge ça na armée na so ta toujours indépendance ici na armée que avant indépendance c'est après indépendance ce qu'on armée tika la bongo. Merci ordre. Merci Saint Thomas, tout comme il a souka. Il y a émission et à Mokoma le lot tango za tango rapidement 1 minute. 1 minute allez-y. Non, 1 minute nanga kina kitsa ba congolais belé mon thème. Naib sabango que va perdre pena espoir. Pourquoi on va perdre espoir? Veut dire que liberté naib comprendre que ça processus et ça facilité pour nous arracher en haut. Un jour, Tokokoma, et voilà pourquoi nous avons interpellé Kaka, les soldats et les policiers. Pourquoi nous avons martelé trop les soldats et les policiers? Parce que l'ancien régime peut se comporter comme ça. La plupart, même au sur les réseaux sociaux, ce sont des anciens militaires, des ex-phases. Bazara au régnant, les lieux comme là, on passe une bande d'attaque qui n'est comme là, à Royate, au Samba. Et il y a une prière des aboués. Et tant de ce côté, à Rokufara, les belles misérables. D'où baza sikoyo baza la interpellé na ko révéler le Congo. Est-ce que ceux qui James Kabaré bazala ki kaka na RDC bele to benga ka congolais? Ah sikoyo comment voulez-vous bato babo ya ko comprendre ba officier na biso ebele batanga malamu ba académie militaire bali mais ba komi na bango bazoba pona mbongo et pour na courte joie. Mais babosani ke bazana ba famille na bande ko belé lelo bazana ba vie ya basi bibembe ya bande ko na bango e komi ko pola na ba mort puisque bango bandimi médiocrité. Or jour bango bazora les mêmes munduki ba tournango contre oppresseur na biso na bango nde tuzu solution. Mais le na bango oppresseur na biso na bango batika kaye bazora munduki na bango ba tourna contre biso. Mon cher, tellement au degré ba tona ba bimsira so mindu ki amene mais biso tozana ba armete. Manifestation pacifique, au monde policier zo bomela biso nto depuis so alongi biso bandi ko bina. Mongi bena côté tout ezobeta akima ka longoli na tenir comme des civils. Oh n'importe quoi.
il n'y a pas l'armée ni la police ici, il y a que garde spéciale, il y a régime, nous surveiller. Merci Saint-Thomas, Bandeko Balandi, il y a Eco Dynamique Télévision. Et comme il a souka, tout ce qui s'est mentionné à l'émission, PDG Richard Rich Tapet, vraiment, dans un plaisir, il y a Koyambama. Et pas inayo, j'ai aimé Omonio, le lofona moi que l'oba fleur par rapport à Kulutu Nayo Muso Babandagi Masolo avant, Masolo ne tu sali basali à Mawangote. N'engé de cadre Maramonga na monia basalité, mais bah mini balaxation à Barabolingwa Congo, y'a on est tourment boya théâtre, n'a pas complaisance, n'a Saint-Thomas. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu ici. N'a pas peu flatté, mais ce que nous tirons à $500, nous avons vu ça là, n'a pas nayo. Mais pour le moment, naza quelque part na osala na ngai wane na koya po tomoni ke bandeko pe belé bali bando kuta masoro bosolo na ba wala action ti bana bolingo mboka mais soko koti ce qu'on a pratique bango ba foko to ko le kala biso ba to la ka donc ma wa trop meilleur déjà moi ba flair na yebi ke mutazanga kama bete menga na boyi na ngako ko yeba mabe na ye nga na yeka na monika bien nga na moni na misu na ngai yango ne na selimitiana vraiment merci beaucoup surtout na Jansi et puis les autres bazan équipe puis na yo moko François Koula chevronné, on s'est retrouvé dans la Vimbi. Merci mesdames et messieurs, to comme na suka ya émission na bino mokoma lelo Congo ya nani to kolembate ko tuna ba congolais nyo soki Congo ngo izalaka ya ba Rwandais, ya ba congolais, ya ba libanais, ya ba chinois, ya ba indien. Donc Congo eza ya nani tala émission ki toka mokoma lelo to yambaki Saint-Thomas to solene makambo ya mboka ndenge nini ezotoka. Ils ont continué sur le parce que la marche Kalaté dans la ville morte est proclamée et pas de collaboration à rassembler. Pourquoi pas l'appeler ça merci à l'équipe technique Mobimba dans le lobby merci na Kinshasa au Babengi na Kombo ya Kim dans le lobby merci na Gauthier l'impitoyable les garçons merci na Moïse Pili oyo mwana mobalo toujours sur asimbi caméra au moni ndenge akomina maboko ya mindele. Bye et à la prochaine. Chesco. Ouais. Congo, Congo ndemboka.